Voilà. Bien aimé dans le Seigneur, on a pu mbote lisusu. C'est vrai, les lots ozali lundi. Lundi, dans le baki, tokosala rubrique Nabiso, émission Nabiso, volume 6. Alors, volume 6, Nabiso, les lots ozali na cagnotte, il y a $50. Alors, ici, Nazali na avenue Elengesa. Avenue Elengesa. D'abord en voiture, mais esprit d'engagement tout à na pambola, maman au bazo kombola, balabala bazo à gauche d'engagement. J'ai passé juste l'avenue, na moi maman au bazo kombola, avenue basali sika, hein? Avenue basali sika, na moi maman mi balé, et mikolo, bazo kombola balabala. Alors na moni ceux qui prennent banga malamu, na pambola bango, donc là naza na carte de voiture, mais je vois deux mamans na gauche d'engagement awa. Bazo kombola donc na kokita na meka ko aborder bango ceux qui banga te pour mingi bazo banga ceux ba banga te pour pambola bango na $50 oyo maman na biso moko na tala apesa nga lingite na tanga kombo na ye na kokita pona meka ko pambola bango mami balé oyo bazo kombola balabala donc tozali na avenue et Lengesa na commune na Makala. Voilà. Na okita na meka ko pambola ba mama oyo na station na nango soki osola nga malamu. Voilà. Je ferme la voiture. Alors, je sais pas soki ekozala vraiment malamu. Ok, voilà, c'est parti. Mère, bonjour. Ça va? Non, sur là, non? Ah, mère. Pour ça, Bégas. Mère, on est sur là, non? Hein? Ça va? Hein? Comment on est? Ma belle. C'est bon, vous n'avez pas de Mamari, na moi beaucoup mbolawa, il y a un esprit qui m'a touché na sola na bino. Hein? Ça va? Hein? Au vendeur? Na bumbu. Au samsalo ça fait quoi là? Bumbu petu. Parce que makala. Ok. Au combien de camarades non? Ma Maria, pardon. Oh yo, Mamari. Mamari, bonjour. Ça va? Hein? On l'aime bien? Hein? Bon, bandé, on est 8 heures. Ah bon, mais il faut l'embattre. La 8 heures au Combolga. C'est comme ça, on a compte hôtel de ville. Ok. Maintenant, merci. La gentillesse de Bino. Hein? Alors, on a Bino. Hein? J'ai passé. Il y a un esprit qui m'a touché. La thème sa voiture nangawa. Pour na pambola bino. Hein? Na pambola bino, ils ont des comme boye. Un de konanga. Hein? À quelque part. Alors, il est pas touché. Naza mbongo moko. Na lina pambolango bino mi balé. D'abord, nengeza boye. Yo bi comme nani kutu. Mabeya. Mon mabeya ndengi à sololi, même pas hésitation. Donc, na moi maintenant et correspondre na prière nanga oyo na salaki avant na aborder bino. Ça m'a beaucoup touché tant na moni bino, hein? Alors ça ndeko mo boye pesinga mbongo na pambola ba enfin na sala ngo chaque fois. Parce que tant mon nga sali ngo hyper qui touché à bino, nga pena posa fo na pambola bandeko na Kinshasa. Donc mabeya nezara boye ba futa bino comme pardon na tout. Oh, maman m'a cassé, hein? 15 000 années à moi. Chaque samedi. Dans ce... ça, on a 7 jours dans la semaine. 3 jours. Alors, 3 jours par semaine.
Ok, dans 5 000. Dans 15 000, on a valeur de $7,5. Ok, dans 3 jours. Ok, voilà bana. Nambali. Ok, voilà. Naï, na tout la minute question mingité, ngana chrétien, assemblée là, tout ça la évangélisation dans les médias. Alors, objectif c'est ça, aider bande on a biso, on a biso oyo, parce que moi on ne peut pas si on va souffrir, tout ça on le fait chaque jour. Alors moi, le matin, j'ai prié le bon Dieu que bateau dans hôtel mission, tous en a même esprit, donc il y a un moment dans hôtel mission, ça va mission mon arbanga mais yo t'aime malamogo, tu vas nous sauver là, donc les gens ne comprennent pas, n'a pas ça bino mi balé, n'a pas ça ma béa, n'a pas ça yo $20, ok, et puis nanima ma mari puis na combo ya Biblia. Ma mari n'a pas ça $30. Mais on se pela kaka, dans on peut se nombongo oyo, bo sambela pona ndeko mwasi oyo, apesi nombongo oyo. Ya litana tanga kombo na ye, ya va na mboko ba bengi tala, eza ana kinte. Vous comprenez? Donc eza yipe na posa na ngai na sa eloko oyo, eza na pesa bino mbongo oyo. Zimbabwe. Benda moko. $20. Relaxango. Ouais. Là, $20. Ma béa. Là, moi, je suis na yo. Oui, c'est un dégoût. Comme la macadam. Donc j'ai $20. C'est que ma mari soit $30. Hein? À ma mari. Là, c'est combien? Là, c'est combien mon an? J'ai $30. Hein? Donc on a yo. Oui, c'est un de quoi? Comment ma cache? Donc, les bilogo, et ça la mara, pas vraiment, mais d'être obi, tu es chrétien, et pas mboli bara charango. Donc, tu as bon de la vie pour n'engager. C'est pas la peine de plus nous comprendre, mais nous avons même sondara, à voyer baïmo. Dans un pour ça, il fallait na téléma, là, les cas, na téléma, tu as mon bino, vous combola, na bino, pourquoi pas. Na solana de mama oyo na pesa bango mbongo oyo donc les autres lundi bon ça sous journée bon ça sous mercredi vous avez un téléphone le bon numéro 090 37 018 59 bandela sous 090 37 018 59 bon maman on a pareil été. Ok, je pense qu'à partir d'ahir, Omega Ozoyo. Donc voilà, Ezalaki et Sengopo Nangaï, fallait comme fardeau, fallait libérer Bongo Oyo. Donc écoutez un peu de Palabino, Bosungaba Nabino, et vous avez mal à main, souci à Moko. Mabéa, souci à Moko, Nana Olinganeyo, Nga Pambulio. Je peux pas mbouler 2 personnes de l'eau. Où ça n'est? T'es eu bisangai. Où ça n'est? Vous êtes belé, hein? Ok. Donc, Pombo Baninga. Ma mari, na $30 au jour, Pombo Baninga, combien? Combien? Il y a des gens qui ne faut pas me lever. Vous me demandez combien? C'est bon, le reste c'est ailleurs. Mais il y a des engagement devant Zambie. On a vérifié ce que c'est bon. Vous semblez pour la biso. Et surtout pour la néco, la piscine bongo. Merci. Ok. Vraiment. Ok. La quantité.
tout ça est bon. Hein? Merci, bye bye. Ok, voilà. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je pense que la souki on a fait l'opération na biso na ba cagnotte na biso lelo ezala ki bongo na cagnotte ya $50. Alors $50 yangwana et salami et pas ya ba maman o ba kombolaka vraiment mon esprit est touché ki ngai na salango et pas ya ba maman oyo o bazo kombola balabala yangwana na tiko sala ezala ki cagnotte ya $50 o et salami lelo. Je pense que tout le monde, par moment, oyo, bazali vraiment soulagé. Ndenge, bazi, mosolo, oyo, et pesami pa yande qu'on a biso mon atala, y a le bagay natanga kombo na été mazan posa yali, pamboli. Tu vois, par moment, oyo, bazali ko kombola, aveni oyo, basali sika, na komi na makala, aveni elengesa. Na hôtelma, botala peut-être aveni yango, aveni esalami sika. Aveni esalami sika, toza awa, na combien de makala na lengesa. Alors na bagi na profiter na visiter avenue yango na tala ndenge koma bongo na comité na balabala maïdi hein isika ba sukisi na nous makadam. Alors na moni ba mama o ba kombolaka comme opération na biso ya lukali pambole na yo ya tongo alelo ya volume 6 et sengaki na pambola ba mama oyo na $50. Nde ba mama oyo na pomboli bango na $50 oyo bon comme na ye maman Marie oyo azui $30. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, tant que loko oyo salami nde mutema na ngai ekiti na lobaki makambo oyo ko salama chaque jour. Lobi tozali encore na cagnotte na biso ya $50 mususu oyo wuti na mboka Paris na France et pas Sœur Gilda. Ne tokoyeba ko sala cagnotte au lobby encore et sima lobby mercredi toza sur la cagnotte mususu ya $50 et wuti pa ndeko Serge Kabamba yazali na Angleterre. Donc toujours continuer ba cagnotte oyo et puis toza encore jeudi dans cagnotte mususu ya 50 yo ndeko oyo lingi opambola bandeko n'hésitez pas contacter nga inbox na koyeba ko pesa ba donner ndenge ko iko sunga bandeko. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je pense que ezali facilité tous les kana koyeba ko sunga bandeko oyo basili kozwa $50 na bango ba pambo minango na kokola lelo ezaki lelo na ju ba mama mapate kasi na ju ba mama oyo bazali ko kombola balabala mo eza makasi mais bazo kombola balabala yango molimo na ngai ezalaki touché pa na bango na leki ko pesa na bango $50 oyo baleka na koyeba ko bikila yango. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, na pesi bino banso mbote o boze kolanda émission oyo na pesi ndeko évangéliste Chisinku mbote sikazali ukapa amboka du ciel. Tous la cagnotte na $30 au Sila ko bisa biso tozali toujours kozela yango mama Christine Tumbansole le kana koyeba ko sala cagnotte na yo pona nité ndeko Kakina Lutumba o le kana koyeba ko soma mapa o pambola pe ba ndeko na biso oyo bazali awa pona nité mama na biso Chamala Jackie bongo mama Gode Asilumbo na pesi mbote et pas madame na ngai mama Hortense kolo ale kana koyeba ko pambola bino baso vraiment oyo to koyeba ko sala yango à chaque fois, chaque jour, na bagi na kosala ma kambo oyo. Voilà, nzambe ale kana koyeba ko pambola bino banso oyo bozali koyeba ko chepso na mabondeli awa nazali na avenue Elengesa na commune ya Makala na makadam oyo basili kosala sika nde esika wapi na siliko pesa cagnotte ya $50 na ba mama oyo bazali kotia bopeto katikati na avenue oyo bongo tika nzambe vraiment ya lola asila komona bino ba oyo wapi bozali ko soutenir émission na biso ya lukali pambol na yo kasi regret zali bobele moko na ba oyo bazali ko compliquer un peu ko tuna ba question oyo ezali ya malamu mingi te lokola elenge pasteur moko asi ko tuna bozali ko sala lipambol na kombo ya nani. Voilà un pasteur azotuna question ya lolenge boye que soki to ko sala lipambol oyo na kombo nini mais chaîne na biso kombo nango Congo mo Christo comment un pasteur ko tuna motuna ya boye yango to regretaki nango mingi vraiment mais nzamba le kana koyeba ko limbisa passer oyo atunaki mutuna oyo ezalaki même pas na sens. Voilà, bien aimé dans le Seigneur,
soki olingi opamboma leka na koyeba kopambola bandeko oyo wapi bazali ko souffrir katikati na mboka oyo moi eza vraiment makasi awa na Kinshasa na mokolo na lelo tuza presque na 27 degrés même plus 32 degrés ya moi ezali awa mais biso tozali wana oyebi comme biso fardeau faut koyeba toujours kosala yango chaque fois. Donc je suis là dans la commune de Makala sur avenue Lengesa avenue Oyo Fachi autaki ko inauguré mikolo utaki koleka nde na uti kosala cagnotte na biso ya $50 tika nzambe alola apambola bino basa awa nazali koleka esika babengaka ngiringi pardon Makala ngunza po Makala ngunza esika wapi oyo ezali koleka ngai bongo cagnotte na ngesi kosalema ya $50. Vraiment mingi ya kolobeza te nakanisi manso naki nango ya koyebisala bino yango bo partager émission oyo partager s'il vous plaît et kozala vraiment malamu mingi peu important na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso ba leka na koyeba ko partager yango tika nzambe azala na bino baso. Je pense que cagnotte na biso lelo ezalaki $50 lobby encore et kozala $50 le mardi, mercredi encore kozala $50, jeudi to quitter un peu na $30 et puis bandeko oyo ba prometaki pona ba cagnotte na bango bobenga ngai bo contacter ngai s'il te plaît pona na pesa bino ba donner bancaire ndeni bo chambongo wana lokola ndeko Simon Makungu retour à la parole pe évangéliste Maku oyo ba mekai ko pesa la biso ba rendez-vous ya ko pesa biso ba cagnotte boleka bongo na koyeba ko contacter ngai même inbox pona pesa bino ndenge nini bokoleka kocha mo solo oyo. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, on a commis na ngiringiri maintenant na point ngunza na bifurcation ya ngunza bongo opération nanga esili koleka malamu tika nkolo azala na bino banso oyo bozali ko soutenir ba action oyo pe bazali ko benga ngai bandeko ya Angleterre babengi bandeko Hollande bandeko ya France lobby cagnotte na biso ezala $50 mutatinel bisongo ezali Sir Gilles Dapinga Chimene ye pesa na posa apamboma yende mtu atindi $50 oyo ya cagnotte na biso ya lobby. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ya lelo $50 na biso ya cagnotte ya lelo ndeko atindi yango aza la sœur moko aza na tala mais alingi discrétion alingi même pas totanga kombo na ye alors faut respecter totanga kombo na ye mais ye moko tanga zotala biso ayebi ke mbongo na ye ekei na maboko ya malamu. Voilà mingi ya kolobeza te. Je pense que ezalaki ngai posa na ngai na sala nini numéro oyo ya volume 6 oyo ezalaki bongo na cagnotte ya $50. Vous savez très bien biso bongo mo Christo évangélisation par média yango ndezalaka promotion to profession na biso donc ezali wana born to serve to botema pona ko servir yango wana na pesi bino baso mbote koleka na koyeba ko partager sur vidéo oyo na bandeko oyo nyonso bazali na bonne foi ya kosunga bandeko na biso. Je vous dis la vérité, il y a la souffrance awa bandeko bazali ko souffrir soki to na meilleur to sunga bandeko oyo na sala makambo oyo et non par sentiment. Je le fais avec conviction neta on a bandaki yango conviction na singa panzambe yango bandeko baza toucher les gens m'envoient de l'argent quand $50 na mboka oyo tete maman oba kombolaka bazwaka 15 000 francs na semaine. Donc 15 000 francs c'est $7.50. Da bazana moi akangi kagoul na mtu na moi ne azokombola balabala banatongo ti pourquoi. Donc je pense que le quoi basi $50 oyo et que sunga ba maman autant ba sambela ser biso na tala otina mbongo oyo Zambe akoleka na koyeba ko pambola njiso. Voilà bien aimé le Seigneur yo mutu oyo ozali kozwa masolo oyo na maseki tozali ko critiquer tozali soko nini Nzambe aleka na koyeba olimbisa yo biso do salango avec conviction oyo dans sala yango nde Nzambe akoyeba ko pambola bandeko oyo bazoko pambola bandeko oyo. Donc moi je suis juste là tremplin dans un tremplin juste pont ya kosunga bandeko baza awa tango pesinga mosona yo croire ngai mosona yo comme na destination oyo olingi vraiment comme po bandeko ntambo bondela ozwa li pambolo na yo na pesi bandeko oyo baza Angleterre basili ko pesa ba code na bango na tindaki déjà gérant nga ke ko récupérer mbongo wana soki bazu yango na sabi no sina pona to le kana ko ba ko continuer nyonso oyo ndenge et ko salama. Donc moi je suis là juste pour vous servir, je suis là juste pour na ko ba ko connecter bino
Bonjour, ma pambole nabino. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Na invité ceux qui n'ont pas accès nini, parce que vous partagez mission Oyo. Bandeko Obalingi ba contacter ngai na WhatsApp nangai zali 00 353 87 60 229 00 353 pardon quand climatiseur le chama kelele 00 353 87 60 229 00 353 87 73 229 wana numéro na WhatsApp soki bo komeli ngai na koleka na koyeba ko pesa bino ba données bancaires ndenge boko iko sunga bandeko na biso oyo bazali ko souffrir awa na mboka Kinshasa. On ezalaki opération na biso volume 6. Hier ezalaki volume 5, tozaki na $50 oyo pesa maki hier pesa maki pendant encore. Et lobby hier et pesa maki pas il y a na bosani hier ezalaki pendant nani. Ezalaki à qui était hier ezalaki nani. J'aime pas encore l'idée mais ezalaki na volume 5. Volume 6 n'est le PC patient na biso moko azana tala na Irlande elingi totanga kombo na ye te. Voilà, bien aimé dans le Seigneur mingi ya koloba ezalité na tolobaka makama malamu e umelaka te o ezali bongo émission na bino luka lipamboli na yo na volume 6 o tuzaki nango na mokolo moi lelo le 7 ou le 6 le 7 oui le 7 décembre 2020. Voilà, mingi ya kolbezate nkolo alekana koyeba kopambula bino banso to pesi mbote pa ya ndeko koko ribesh o bazali kolanda biso na minute oyo soki bokoki ko passer Doudou mbote na yo aussi esika bozali botia biso toujours dans mabondeli émission oyo et zali kozwa en plein avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens qui m'appellent énormément presque partout. Bazosenga ba donner juste pour ba les kanakoye ba ko pambola bandeko oyo bazali pe na posa ya lisungi. Mais je sais pas Nathan on a redéplacé moi na salango les assistés mais na remettre bino toujours au courant avant il y a des déplacements mais pour le moment je suis à Kinshasa, je vais continuer toujours à le faire jusqu'à ce que tokoye ba ko sala même s'il y a pas de gens pour na ko pesa ba cagnotte tant que fait de pesami je le fais moi-même. Donc voilà bandeko balinga mikati na kolo makambu ya malamu e umela raté. Je suis obligé ya ko sukisa awa na pesi bino ba sombote o bozali ko soutenir biso na ba prière tika nkolo alekana ko ba ko pambula bino banso esika ekutami bino li patana nkembo ingela katikati o mabote ya bino pe année 2020 o ezali ko suka ezala année o tout passé ba moment ya difficile mais 2021 ezala année o ekoleka ko yana mapamboli katikati o mabote ya bino bongo lekana ko ba kocha elembo katikati na libota na yo pe na vie na yo avant 2020 oyo et sila. Voilà o ezalaki fin il y a volume 6 il y a connaître na biso ezalaki bongo il y a $50 et pesa 1000 pa ya ser na biso moko il y a tala moi na tanga kombo na ezate parce que lingité mais ye esika zali à comprendre. Merci ndeko amboka du ciel soko ko ça na biso ve na yo il y a $30 na PayPal. Email nanga ya PayPal ezali alpha@yahoo.fr soko sal PayPal kuna na koyeba ko tirer yango à partir de awa wana ekozala malamu mingi. Merci maman Mami Mpomba, que Dieu vous bénisse encore, partagez la vidéo s'il vous plaît. On est à qui émission na biso ya mukona lelo il y a cagnotte il y a $50 on est à qui bon volume 6. Que Dieu vous bénisse tout le monde na bino ceux qui sont zongi tout le monde encore lobby Kolo alekana koyeba ko pambola bino merci ndeko Aimé Konde soki botali vidéo bu mekana koyeba ko partager yango na rappeler bino encore cagnotte na biso lelo zaki $50 na volume 6 o ekei bongo na ba maman o bazé ko sala nettoyage na avenue et lengesa avenue o basi ko tonga sika. Merci tika kolo alekana koyeba ko pambola bino bongo to bosante lobby to zali bongo na volume 7. Tous un cagnotte encore il y a $50. Vraiment moi eza makasi kolo alekana ko ba ko pambola bino banso esika ekuta mi bino. Merci beaucoup. Na pesi mbote epa ba na ngai na pesi mbote epa ya bandeko banso o batiaka ko mo Kristo confiance kolo alekana ko ba ko pambola bino banso
pour le cas toujours na koyeba ko s'abonner na chaîne de YouTube Congo Mon Christo TV ou pourquoi pas na page na biso évangélisation par médias, c'est notre profession Congo Mon Christo avec notre logo Yablé. Ceux qui veulent contacter biso na email congomonclisto@gmail.com ou encore sur congomonclisto.com na radio na biso o wapi ezali engunduka ba na kolo oyo ezalaka 24h sur 24h. Voilà, bien aimé de le Seigneur, Tikankolo a pamble bido so isike kutembido kuna malili kasi awa moi makasi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bye bye.